Mwana mama kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta mwana mama kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, koazali, kolingo. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, koazali, kolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, yeazali, kolingo. Kolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Kolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema nanamela Yesu kwazali kolingo nanamela Yesu kwazali kolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi
17h juste. C'est l'heure à laquelle nous sommes convenus que ce soir, 10 octobre 2021, nous célébrons l'union d'un couple, une union légale d'un couple. Mais souvenez, mesdames et messieurs, que je vous dise que je sois la seule personne à les connaître parfaitement bien. Mais pour vous autres, ce couple est à découvrir. Mesdames et messieurs, si vous voulez découvrir ce couple, je vous demande d'emblée de pouvoir applaudir très très fort, s'il vous plaît. Un couple pastoral à découvrir ce soir, l'union conjugale, légalement. Et sans plus tarder, je veux devoir vous poser une question. Mais avant de vous poser cette question, mesdames et messieurs, je m'en vais d'abord vous remercier, vous présents, qui vous êtes très très bien habillés ce soir. Félicitations à vous. Vous avez un sens d'accoutrement le plus aigu. Félicitations. Mesdames et messieurs, je vous félicite, vous qui vous êtes seulement habillés, seulement. Félicitations. Et je nous félicite, nous qui ne nous sommes pas bien habillés. Félicitations à nous aussi, mais pour aujourd'hui, sans effet. Tous nous sommes pour une seule cause, c'est le mariage de ce soir. La reine sera honorée ce soir par son roi. Et ça sera sous mon applaudissement, mesdames et messieurs. Et je vous prie. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, po azali, bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali, bolingo. Bolingo lokola maya pio la tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio la tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela ye masiya e. Nanamela nani e, nanamela Yesu kwazali bolingo. Ata komi na suka e.
nkolo lisungi malamu ezangaka te oho babo ya nkolo basuka wapie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko Le prince charmant, Kevin, Sidney, le prince charmant, l'héritier du trône, Kevin, Sidney, Yo. Avec sa Yo. Allez, Yo. Yes, allez. Kevin, Sidney, l'héritier du trône. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Namoni Toyami va marier la petite Gassi avant que la fête de la Soto Kobalamo et c'est lui, la fête de la Samoya Mawani avec le Nando. Après, plus Samoya Mawani, le monde est peut-être que oui, vous continuez de la Biso. Samoya Mawani est allé pour la invitation va commencer le tour de la 17h. Mais monsieur, avant la musique, à partir de 14h, et 17h est conquis à Kéi, parce qu'à mon avis, vous direz, voilà, et dans la Kéi, Angela, je vous assure qu'à côté d'un accident, il est mort sur place. Et toujours à Mawa, et dans les frères qui vont aller à Mawa, qui va marier pour le ouvrier, pour tout un tas de pour se faire un bandeau, mais évidemment pour mourir des grès, et de marier au voisin d'amour. Comment est-ce que les bateaux pour y aller basés à l'hôtel et ma vie nous aussi pour voir la vie déjà. Ça doit aller à Mawa, pour le café ici. Ça m'a mis à aller pour le mot déjà, comment tu vas t'aider déjà. Merci. Alors, on peut la mise sur votre télémis. Vous allez passer dans la bâtiment, sur votre téléma, s'il vous plaît, pour te rendre hommage à des voix du Coticaliso. Je cite, il s'appelle Monsieur le célibat qui vient de nous dire ce soir. Voilà pourquoi nous applaudissons avec moi. Oh, na yembeli yoshiloe. Oh, na yo. Lelo na pe. Oh, Jésus.
Mabele, à Coco Pomba, les Sicamo, sans que au monde aille. Il y a le Hébreu chapitre 4, verset 13. Dieu nous est décidé que nous devons rendre compte. Zambé, nous sommes pas en train de faire ça. Les longs Zambé, au rendre couple, pour changer la statue dans Bambo. Nous sommes célibataires, nous sommes mariés. Zambé, les longs Bambo, c'est qu'il y a des choses qui n'existent pas à l'existence. Mesdames et messieurs, veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Nous avons ici l'honneur d'appeler pour vous celle que jadis vous aviez l'habitude de l'appeler demoiselle. Mais aujourd'hui et à jamais, on l'appelle madame. Soki totangi kombo ya moto oyo azalaki célibataire lelo atomi marié, tokosenga na ye atelema po ete tobetela bosemokasi. Et là j'appelle vous, mesdames et messieurs, Madame Lucivika Adongo Mati Joël Di de la paix est né à Kinshasa le 18 avril, la même année avec Maman Mouilou de l'église Sudandiste. Elle est originaire de la province de l'Équateur. Elle a pour profession artiste comédienne.
Merci beaucoup. Alors, Papa Raphaël Sokazali. Papa Raphaël Sokazali. Papa Raphaël Sokazali. Allez, Papa Raphaël. Papa Raphaël, n'a pas été. N'a pas Papa Séraphin. Papa Séraphin Sokazali. Papa Séraphin. Papa Séraphin Sokazali. Tobeteli Bamonde Maboko, parce que Bamonde est la référence valable. Il y a Papa Biologique, il y a Madame Lucivita, et sans plus tarder, Bokanisaki peut-être que tu vas observer une minute de silence pour la parole, mais là, je vous dis que Monsieur Adolfo Michel, il est assis à la droite de Dieu le Père, avec les anges en train de louer Dieu, le mariage de sa fille. Alors ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir applaudir très très fort sa mémoire et fêter avec lui ensemble. Et en ce moment, j'appelle pour vous Maman et Kwayolo Madeleine. Madame Lucivita Adolfo Machi Joël, Madame de l'année pour nous les comédiens, a aussi des préférences. Et au sport, Madame préfère le judo. Et lorsque vous allez l'inviter chez vous, comprenez que Madame aime bien manger du foubois moulou avec le foufou. Et puis, très bien, Darling Malade, l'artiste et comédien par excellence. Et sa couleur préférée, c'est la rose. Et Madame a pour divertissement la lecture de la Bible. Et cette dame, elle a changé d'état. Elle a changé d'état parce que, l'homme de l'objectivité, l'homme du jusqu'au-boutisme, l'homme parfait, l'homme sans péché, le saint de saint, l'amoureux par excellence, l'homme qui sait bien faire l'amour, l'homme tendre, doux, aimable, attrayant, excitant, gémissant, encourageant, cet homme énergisant, je l'appelle ce soir. Il s'appelle Monsieur Soki Tobeki Kombonae, Nakosenga Naya Téléma. Monsieur Lucivita Nolomingou Mathieu. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, Koazali, Kolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, Yeazali, Kolingo. Kolingo lokola maya pio la tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Kolingo lokola maya pio la tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Et Monsieur Lucivita Nolomingou Mathieu est né aussi à Kinshasa un certain 10 octobre. C'est aujourd'hui. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, Koazali, Kolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, Yeazali, Kolingo. Kolingo lokola maya pio
na ntango ya moi sokomeli ekitisi Merci. Monsieur est originaire du Congo central. Et les Bakongo, je vous demande de vous applaudir très très fort, s'il vous plaît. Tous les Bakongo qui sont dans la salle. Voilà. Bandeko, pour le respect d'Abino, Nazali Kobenga, maman, pasteur, ma bébé sur Kazali. Ma bébé, pasteur Bobo, félicitations à vous. Ma bébé, pasteur Bobo, félicitations. Félicitations à vous. Vous êtes les représentants valables des parents du pasteur. Mais ma bébé a bêta ma boko, ma tasse pour la papa, le civique à Georges. Ma maman Talakio Monsieur le civique est diplômé d'État, diplômé de théologie, il est breveté. Pipe Petroleum Nangola. Pipe Petroleum Nangola. Monsieur exerce comme profession, il est pasteur, visionnaire de l'église La Vie Nouvelle Mwanda. Il est pasteur qui épouse pasteur. Et puis, monsieur aime bien manger du foumoua, les moutsamou, avec le foufou. Son sport préféré, c'est le foufou. Décolana, s'il vous plaît, et c'est bien que ça va très important. La danse. Ah, vous allez sortir. Mais autant réussir à nous, nous avons que OMS, Azali Kopesa, Bato Mbongo, pour que les Congolais, les Mbongo. OMS, dans le Covid-19, a bien acquis l'organisateur de paix, a bien acquis l'animateur pour la police à Bissau. Et si tu as plus de 7 ans, ceux qui doivent respecter ma geste et barrières, et on a prime OE à couper sa Bissau et prime à mot Ezali $350. Pour la cause de prime à mot, condition de bosser Ezali OE. Avec les téléphone à qualité, ceux qui la série dans le déco, au proposition des téléphones avec la qualité. Au lieu de vous ça n'a pas dérangé, ça va même ma téléphone à moi, ou alors même ça fait. S'il vous plaît, faites ça parler à la téléphone. Deuxième chose, condition d'aller monter ici et maintenant. Monter comment soit qu'on met du coffee, soit qu'on met du food. Qu'on dérange par Marianne à 10 ans, va dans mon besoin, s'il vous plaît. Quand on va aller ici, c'est même pas longtemps. Ouais, un lit, naïo, on a fait ça. Faut se voir ici, s'il vous plaît. Naïo, DJ.
Allô? 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 Voilà, merci. Voilà, est-ce que Sokomelie kitisi motema Manamela nanie Manamela Yesu kwasali kolingo Manamela nanie Manamela Yesu kwasali bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi, atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela Yesu kwasali kolingo ata komi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka pie yolili ntango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko na nga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi mainanga tikana mbela Yesu neliziba mai ya bomo tikana mbela Yesu bolingo ekitisa
kitisanga motema, bolingo kitisanga motema. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwazali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela nanie, manamela Yesu kwazali bolingo. Ata komi na suka e, mela nkolo, lisungi malamu ezanga kwa te oho. Baboya nkolo basuka pie, yolili tango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana, baye nyonso basima ye bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te, kasi ngai Yesu kosala ngai na mbela na ngai yo. Manamela nanie, manamela nanie, mai nyonso eza mai te, yasemela solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi, oyo ezali nkolo Yesu. Sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Mainanga, 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 tikanamela Yesu e, Yesu neliziba maya bombo, tikanamela Yesu e. Bolingo ekitisanga motema ye, ekitisanga motema. Eza bolingo ya Jésus-Christ, mai na bo. Sokomeli ekitisi motema. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwazali bolingo. Manamela nanie, manamela nanie, manamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela,
ata okomi na suka melankolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka wapie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu posa na ngai na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza kolo Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana na mai ya bomoi oyo ezali kolo Yesu mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bomo bolingo kitisanga motema bolingo kitisanga motema bolingo kitisanga motema Yesu pasali manamela Yesu pasali bolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya ye manamela Yesu pasali bolingo ata okomi na suka melankolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka wapie yolilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu posa na ngai
ekitisanga motema, bolingo ekitisanga motema, bolingo ekitisanga motema, se bolingo Yesu maya malili mai nanga tika na mbela Yesu molimo mosatu yango nde mai tika na mbela Yesu soki na meli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga na meli nyamba na bosana makambo yango lobi ekozonga hey yango na meli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia ayebaki te oh Yesu oyo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi, atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Ata komi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te oho baboya nkolo basuka pie yalilitango kasi oyo ayambi nkolo omo ya seko bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza nkolo Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana e na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema mai nanga mai nanga mai nanga mai nanga tika na mbela Yesu Yesu neliziba mai ya bomoi tika na mbela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomoi ya komela ya Yesu liziba mai ya bomoi bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo ya Yesu maya malili mai nanga molimo mosatu yango nde mai soki na meli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga na meli nyamba na bosana makambo yango lobi ekozonga hey yango na meli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia
Africain. Aminata Santé. La lune.